Comme le président ex-président Bisso Kabila aza rwandais mais il muta parrainer mariage ya papa mukuna wana mona teke rwandais aloba eza normal Félix a livré pour Félix o a un état de droit ko livré mais Kabila akosamba na makambo na ye idéologie moko toza père moko Etienne Tshisekedi wa Mulumba eloko ezokamwisa ngai na bataille NC bango moko ba comprendre que Kamere muta détourner mbongo otanga bato un vrai politicien so bakangi défends-toi bakima Kabila sisi bato na kati mboko nana ya biango te il me bandio la kala 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 il me bandio Bonjour à tous mes fans, bafan na son na sepela na bino mingi oza Francis Kailenge la fille de chance kande zalaka na pesi bonjour na bato ba landanga na tongo bon après-midi na bato ba landanga na midi bonsoir na bato ba yambanga na pokwa oze chaîne na bino ya Lolo Swami TV. Restez toujours branchés bobo ça na raté ko ça bona toujours so komi ka ya Lolo Swami TV okomona ba émission ekobima et la place mon ba komara s'abonner soko cliquer ou s'abonner dans tout le temps ba émission na banda ko leka o banda za la page o banda ko zanga te lelo na yambi papa na biso Bob Terminator papa Bob Terminator mokonzi ya Bass Chimini ya le biso na mamba yi depes mo mingi kande zalaka na bosani te ko pesa mbote bongo pa bandeko na nga bazolanda nga musika na bapoto na Angola na Brazzaville partout dans le monde na Kinshasa na pesi mbote pa vela nga Koko Leta confirma toujours mbote ya mingi na pesi mbote pa Olivier Leta na pesi mbote pa ya Christian Leta Gino Lambala vena nga Gino Lambala na pesi mbote bongo pa Dede Chekofo mbote komela bongo mbote la bana kin to kana vie la biso Bob le Terminator Bass Chimini. Bonjour. Ouais, bonjour bonjour viens biso Bob. Ouais. Santé, ça va? Très bien, très bien, très bon. Ok, bana kin ba yo kaka Bob Terminator Bass Chimini. Expliquez-nous mamba ya Terminator na Bass Chimini et puis pourquoi comme il y a Terminator et puis pourquoi comme il y a Bass Chimini na moni opela ba ni drapeau IDP ça pesa biso na mamba to e bana. Ouais. Bass Chimini elingi koloba Tshisekedi wa Mulumba initiateur des idoles ya wana Chimini et puis Terminator babenga nga po tango anda mona ke lembe kangami o lembe bouger lisute ngai po ba publier nga na TV5 Monde la patrie ou la mort yango mingi basepela babenga nga Terminator yango moni ngai nde naza coordonnateur national ya Bass Chimini à part président na biso autorité morale Fabrice Bakalouf o akoma lelo rapproché président de la République. C'est ça comme Bob Terminator. Ok, merci. Bien, on a boyoki déjà définition ya Bass Chimini. Mais papa Terminator, tout le monde osa kando le biko kangalemba. O kangalemba ba luki so makasi. Donc o lité makasi. Ce qu'on a lit nyoso oyo sali po la papa la biso président Fachi. Ozwa nini vraiment la lit wana ou bien o sali ka po la ozamona mboka po la osunga. Osala po na kin mobimba to sala ka po na bana lemba. Expliquez-nous. Normalement, biso Chimini to banda ko bunda po en état de droit. Pour ezalaki Rossi Masanangai pe asonam auta okufa na sile Rossi akufi bakomo lukisangai na lati masque moko bakoma le mystérieux po na banda komona na lisute. Après lui-même le président de la République son excellence Félix Tshisekedi a bengisi ngai toke okuta na résidence ya papa avec tous les ligues de jeunes va présenter nga liboso pe le père et le fils a bisinga ke yo à partir d'aujourd'hui yo continue na kasi ya ligue de jeunes mais ndenge chargé implantation na recrutement ezala Fabrice Bakalouf masa na biso yo wana koma rapprocher biso ce qu'on a ligue de jeunes to koma chargé ya implantation pe ya recrutement donc toza déjà na 11 communes to implanté déjà Chimini
Bachimini IDPS totambola na président Ligue des Jeunes ya IDPS Emani tozalaki na Yves Bonkulu ozomona Yves Bonkulu président na biso ya Ligue des Jeunes yesko atikeli Emani comme AI yango no moni to travaillera maintenant na kati ya Ligue des Jeunes to a chargé implantation ya Ligue des Jeunes ce qu'on est boza chargé implantation beaucoup de niveau ni na makamna bino ya base Chimini. Bon, Chimini vraiment, tu as implanté déjà, déjà 11 communes, tu as implanté Chimini. Mais si tu as une réunion parmi les désordres où les gens sont partis, comme les décideurs sont partis, tu as une Béatrice, la vice-président de la finance, son excellence Mata, tu as une Yves Boncoul, son excellence, tu as une chargé il y a chargé à spécial, il y a Félix chargé à jeunesse. Tous allez na bango et le que sali que makamba coronavirus. Et on mute sali que to deuxième que après tu reprenez tu bandé ni combattant à Rokota na misala. Ok, merci boy bandé ni combattant Rokota na misala. Mais to moni bozaki trio. Bozaki UNC, FCC na IDPS. Mais si quand to zo mona lokola mingi bato zo mo ba avantage les amis bata FCC na bata INC. Ok. Ce qu'on dirait bien bata IDPS bozaka moi nungu ça ni faut m'expliquer non. Bon et là que ça que se passer wana batu ba comprendre gité. Omoni tiseke dia jouer là bango j'ai à les corbeaux et les renards. Bango ba boulagi ke tozo fente tiseke di ibenge coaché. Tous les misala au monaki administration nyoso ebanda osala pati sekedi mutanda otamsango Vital Kamerhe yango ekomeli marqué onasi o Vital Kamerhe na kasho po makamu nyoso na bi tango bakangi nasi bo mona basoti muto nyoso ebandi ko sala omoni ke présidence ebandi ko sala bon non excusez-moi question mke olobi bakangi papa biso Vital Kamerhe bon azalaki mamanda ko marché te basodi muté sama te dans un programme à 100 jours mais lelo bakangi papa ne misale zongi to ebité papa Vital Kamerhe zongi simbongo yo misale bandi ko sala to papa Félix yemo bimisu simbongo pour continuer misale expliquer non normalement Félix aza aigle tant azo travailler balobi gouverner c'est prévoir ezalaki na compte na emoko pe compte ya mboka o ezalaki c'est pour cela boya ki balanda tant oyo ba rolandela mbongo en attendant ba rolandela bango mais mbongo yazaki nango na kati ya kesi alikuwa ba reprendre misala omoni ke bake nango na rapidité par rapport à ndenge Vital Kamerhe bandai kozala. Mais par rapport à jour oh papa pensait que biso que misale quoi aussi dans 3 mois mais tout monde que jour les pourquoi ramone que misale ils ont marché ta ça qui ont vanté à lui qui zono battant pour luka coster donc à céder Vital Kamerhe ya yeba ida que mbongo exact mais on céder Vital Kamerhe to comment non Vital Kamerhe ayaki on dirait ibenge comme pour voir que Vital Kamerhe a travaillé derrière Mobutu a travaillé na Kabila le père a travaillé na Joseph. Bon, il y a kanisa qui a travaillé bongo travailler sous na Tshisekedi. Nzoka aigle. Pour Tshisekedi aza mutabarchive. O azotanga nezamba moko premier livre ezakutu na propos. O bakangeli na ikuto koti ata na premier na livre libosote. Bakangeli ka na propos ne bandela livre. C'est que bien bozaki dans le problème Vital Kamerhe, ya banda ko lande malé betonné. Non, pas problème. Soto lobby problème c'est trop dit. Après le lobby a ça déjà la papa président de Mobutu, a ça la président Kabila, a yesu na tango ya Kabila le fils, après a yesu na tango Fatima bino on dirait bino bozaki na mayele mo stratégie ya ko salela. Tango bango bakotaka déjà na jeune na bango ya ko yiba mbongo. Fachi biso de ato ya na eto ba maboko pembe ayibate abomate ndeka ozonga bongo. Mais so yo ene na ba je ya kizengi biso moko IDPS nde ba koloje kizengi. C'est pour cela que Yaboula a coaché biso. On a vrai coaching. Vrai coaching, il a se retrouvé dans la prison. Pour comprendre que tant que l'autant, tu sais qu'il y a les pères. Les pères ont chaud. Les cas moko ya lobby. Mais Félix c'était Félix a été aux bondigas qui portaient. Donc il y a bando boulé ndé ba benge lilingi ya pamba. Mais tofani boye que quoi faire abimi boye batutu ba dégager. Et ça ce que quoi faire à télémia. Yango zomona batutu bazui panique. Pour que quoi comme loba. Baloba ke lilingi melingi comme tambola, c'est très dangereux. Ok, merci papa Bob, baba qui a dit lilingi melingi comme tambola. Vous savez très attention la bateau batala bilo la c'est. Faut ça makasi. Quand le lobby papa so fachi aza aigle.
donc bino pe bato oza pe pembele pe boza ba aigle mais papa na biso caméra lobi azaki ye moko te azala bato misusu mpona yo koloba ndenge na par rapport à makambo wana pourquoi bakengi ka ye mo balobi kaka ye et puis ka ye mo mutaza na prison pourtant bango nyonso 9 fois baza na prison. Mais normalement caméra bakangi pour un programme à 100 jours ya président de la République caméra a une justification te pour tous les dirigés par ye coordonnés aussi par ye mais si ko ba otuna nani tant batuni ya comme tanga batu ngako tuna un vrai politicien na kanisa ke caméra aussi mango yemo mais ko tanga batu wana ko tanga batu musu na ba sentiment ngana kanisa caméra ama ele mena monique caméra ama ele te pour oh ya loba ki ya kozwa ba journaliste international ba avocat international ba tchango na ba média pour loba ba bêtise mais c'est regrettable ngana regretter fort pour na caméra ngana kanisa ko se défendre mais azolo baki ayebi mutu wana te mais biso papa Jamal abika yebi te puis papa Jamal lobi abiye pas samba fa samba na arabe ayebi lo ba français te mais to moni ba image mususu azolo ba na français c'est comment expliquer ça na yango na yebi si ba ventir eza na suka nango do ba ventir ba bandaki na série wana pas Fati béton et comme suka Félix aza très intelligent aza rapidité azotambola lentement et sûrement yango monaki ne bandeli bato banda comprendre Félix c'était banda au monde on dirait Kabila muta o diriger mais écoute na minute oyo bakangi caméra mais eloko ezoka musangai na bataye ni se bango moko ba comprendre que caméra muta détourner mbongo ya ko motanga bato na loyenge ko tanga bato un vrai politicien so bakangi défends-toi. Pourquoi autant à battu na loyenge battu muso azotanga na sentiment caméra mais papa caméra autant battu na sentiment ndenge ka lobi kazaki ye moté abike bazaki ebele bazaki plus de 9 autant battu na sentiment ndipo avant mutatanga komba batu il faut la sire na ba kombo wana et puis papa caméra za mutama yele non akotanga batu bongo te nde peut-être yo solo mamso yo bando croire que caméra mutama yele biso to beti au moins 38 ans na lit oh to bundi fo na habité caméra ye na 2 ans na habité maele o yaza nango za vrai maele akoyiba eza maele tek o ke bako développer mboka maele o yozo ebsanga ya caméra za ya koyiba pour comment se fait-il yo mutozali na programme à 100 jours siko ba otuna yo comment citer biso o ya directeur à banque o Jamal o mais siko finalement yo pesa ki nani et puis mutu o pesa mbongo eza pa na biloko ngweza wapi est-ce que ba se défendre bon tout au lieu c'est pas normal. Caméra qui na boule ya destruction il y a 100 jours il y a président de la République pour le na 2023 y a postulé mais c'est regrettable caméra jamais au sala biso bajo pour caméra sera vu en plein ils a parti à IDPS biso de IDPS to foulier à partir à Genève à retirer comme na signature na Genève yango to pesa poids. Mais pourquoi vous pensez que pour que vous kazane maele mingi tende bolo ba kaza maele te mo yango pesa la ke biso to kangama na FCC par rapport à circonstances. Donc tant politique et sengi bongo yango esenga ke caméra fois na biso poto koka ko bunda biso moko te na moment wana mais wana na moment na bo reconnaître ki kaza mayele yango bozo ki pembe na bino pas mayele eza circonstance ndeto zui Kabila to ko sala na est-ce que biso to ndimaki lelo biso to ko sala na Kabila mais pourquoi vous préférez bo sala Kabila après bozo ki pe papa so ya papa so caméra po sala na non caméra to zo ki to sala na po na boule ya développement ya mboka tozwa ki na idée wana ndek biso tozali ko bunda pour état de droit to comprenez que yepe ndenga zara na bunda ka pour état de droit nzoka surprise c'est un grand volet hein? Mais asuki pour IDPS yo zomona IDPS ezana batu bakufa makile et tanga jamais ba ko trahir IDPS même ata père ndenge azala ki koloba jamais IDPS c'est astrahi Kabila kuta loba ke Congo jamais ils allaient trahir mais bango bayaki na secret moko ya bango ya koyiba mbongo pour na 2020 mais yebisanga na eloko to sala biso de toi coalition biso de mais yo zo ke ne même ko yebisa président Katariba na so de muton ya pompage mais entre temps que vidate ce que ba pone silate oh pone silate so que yo sila siko nde oyo lelo direction comme pas na biso moko pas vient na biso coordination parce que musu papa moneke wala de sila bandana wa liboso wana fe ba kata na nyoso so sili mba moto ndeni normalement ngana loba ke muta créer ba désordre même ba makamba ba mbouillage ya ba embouteillage eza caméra pour sorti mouton caméra comment se fait-il yo que na président
faut ingénieur à expliquer président ou bien maître maçon mais caméra yo parvenir ko beta porte pour expliquer nani président que libanga o fubacha a o fubasa mais aux architecte ni maçon mais au moni ki azalaki na maele moko ya mabe yango moni soki muto ana bonne foi le recevoir Félix Tshisekedi pour apesa nyonso na maboko nzambe yango e compliqué bango hein na vie normalement soki ka kozui opesi nyonso na maboko nzambe c'est fini ozasu na contre-attaque te yango moni to gagner bango basali tout pour na Félix bandima te que Félix a okomati lelo parmi ba piège o ba yo sala Félix yo yebi avion ils ont s'écrasé tous les bateaux na wana ba kufi mais soit disant ba coronavirus ba planta on ka na kata ba coronavirus ba conseiller ba vie na biso mingi ba kufi so taliba makambo na to comprendre que politique nini caméra ela biso na IDPS biso jamais to kufela bateau na loyenge bwe pe enchaîne ezalaka te yango moni tango combattant telemi lelo tolobi état de droit bateau nyonso ba passa même au caméra otanga wana to kanga bango balobaki lilingiti mais lilinga telemi très dangereux bateau ba osamba. Ok, ndenge ezala ba nyonso batengela bokanga bango vraiment ba congolais batuni question sans caméra Félix akokoma nani? Bon na répondre bango na eloko moko boy omoni awa pose à la leader biso to betara martyr to tondisa martyr sans caméra sans FCC to tondisa martyr mobima yebisa ba parti o bazana moko na parti na bango et a défit akota wana beta play comme ça ya parti Tshisekedi to kuta na to taki non azana force moko kokate moko est-ce que ça sire mais baza dispatché moko kokate yebisa nani neti caméra ko tondisa martyr ata yo moko vraiment nani Fayulu nani Mbemba mais Marty ezana mutakanga ngwate to tikela bango banda to sala défi bakima masola Marty mais bango pe batondisa bakota bakigibya basina kuna banino mona te na Sainte-Thérèse biso nde bakolo Sainte-Thérèse to beta triple terrain na Sainte-Thérèse place to ngo boma bango ngwana te bazwana bato akosomba bazwana bato akodefa po bakena bango na Sainte-Thérèse mais yebi ke kokate obilo bomo kowela mambo ya tondisa ba triple terrain comme concert toni te biso eza ndenge na biso depuis père idéologie ya IDPS ngwana IDPS eza état d'esprit IDPS eza mutu te IDPS eza mutu a comprendre des réalités mboka ke eta musama mabe yona ne mutu IDPS o a comprendre état de droit fo na mboka yona mutu IDPS ya mutu te c'est l'état d'esprit eza idéologie père atike la biso c'est ça l'IDPS mais ndeko moko la Bukavu amitumbi doit se sacrifier pour la ndenge bakangi ndeko la Vital Kamerhe lo bani ponango te wana ba ventir Vital Kamerhe bakangi na makambo ba ventir te bakangi na problème à 100 jours soko ayebi ke eza été eza justice a se justifier azo bosa la ke Facile ba fana ne Facile expliquer bango ke même mutu oyo aza camarade nanga toliaka na ngai soko ayibi ba okangai yango wana liloba idéologie tikala pape to ala idéologie moko toza père moko Etienne Tshisekedi wa Mulumba kolo idéologie donc il pas Tshisekedi même un franc okoyi bate pona compte mboka wana vraiment Tshisekedi ate soki ezalaki Tshisekedi mutu akangisaki mais siko makamba 100 jours oyo yazotanga wana est-ce que mbongo wana Tshisekedi mutu apesa bango bazwango wapi éclairci biso toyebana mais siko mbongo wana 100 jours c'était coordonné par lui-même Vital Kamerhe yende chef à 100 jours a joué ba rôle même il y a premier ministre pour ministre à l'arrêté yazo coordonné makambutu pe aza superviseur ya makambu mais siko finalement ba otuna nani so ba oloba ke eza Félix aloba ba senga ba chaîne nyos ba senga ba chaîne aloba yo libosa ba juge pour mi kitisa yo bisa ba juge ke ngana za intellectuel bon ya le base intellectuel siko donc akomo la place ba avocat siko ba juge wana baza banani o ba défendre ba grand thèse wana na ba cour constitutionnelle baza banani au moins que mutu mo razo comprendre avec tout l'orgueil o linga ya politique eza marque wana te so na politique o umela te yango moni ba umelaka na kati ya pouvoir na opposition ba okokate ba aussi la bango tout o tout ba ko na opposition pour ba okokate ba ko opposition. OK, merci opposition ba okokate to ko tala mo mkela mamba papa so mukuna papa so mukuna za pasteur ba obala so ba yebi par rapport ya makambo ezoleka ndenge alobi ke azobunda pe pona mboka baso babenge Martin Luther King ya Congo okoloba ni pona non mukuna a comprendre balobi nyamo ebomaka lisango euta kaka na kati ya lisango muta boma Jésus eza Jida donc pour comprendre na mon minute Jida za plesini Jésus za plesini na minute mukuna aosala litina
malgré tout o balobi o mukuna lia bambongo asala bo mutu nyoso soka ebi asali mabe asala repentance amoni ke na liaki mbongo wana ya ndenga mabe mais tango siko asala repentance pas nani pas nzambe to pas peuple congolais pour mbongo ya liaki peuple mbongo ya mboka. C'est pour cela tout na bangoti mbongo na liaki ezaki ya nani ya mbongo mboka mais na comprendre que mbongo na bando les ya makila ce sont les imbéciles. So comment qu'on comprendre na reta ne bande comprendre que ngota comprendre ka lelo pourquoi. Mais la français baloba ce sont les imbéciles qui ne changent pas. Il y a un homme intellectuel à comprendre que non, on a pas passé malgré tout na sali ba vantir mais peuple congolais zo kufa to wana ba problème yebisanga net makambo to loba net makambo ndire ya shebe yebisanga oloba muku naza fo so to loba makambo ndire ya arma matungulu oloba muku naza fo so to lobi makambo na biso mo ya ba combattant na biso ba zika na kata permanence ti lelo to chata peinture ti lelo permanence ya bongo to chata peinture oloba ki muku na so to lobi makambo fausse commune oba mukuna eza mukuna te nini o bango basala peuple congolais 18 ans ya Kabila na kati ya mboka o mais c'est terrible na biso Kabila ya mboko biso tokima ngana fani na kitobola kuna na zamba kapisi na beti 3 mois nazolia na bangulu na mai nazomela ya poussière na changer même régime alimentaire pona makamba Kabila misusu bate ya kambala moko bakima Kabila sisi batu na kati ya mboko nana yebi yango te soki Félix a bien état de droit Félix a ko livré te. Pour Félix, il y a un état de droit qui mais Kabila a kosamba na makambo na ye. Siko yebisanga ba ye pona ba envoyé spécial ya Nations Unies o ba yaki ba boma bango pona makambo na so. Siko so ba sengi invitation. Siko Félix na katini. Ba okanga mana makambo. Mais lelo oyo papa mukuna lobi ke alobi président bon ex-président la biso papa Kabila aza rwandais. OK, mais papa la biso pasteur mukuna lelo komi koloba ke président biso ex-président biso Kabila aza rwandais mais ye muta parrainer mariage ya papa mukuna wana mona teke zaki rwandais. Mais nzambe na sata babe balandeni. Sata pa ndo sala ka panzambe. Le sata timbeli ke awe simba ta chepo. Donc ndenge moko na mukuna ayebiki azosala pa satana ayebiki kuna ezosimba te ayepa nzambe mutu asala ye c'est normal maka mukuna oloba eza normal à part biso moko ba passer na biso ba erreur musu ba passer na biso bazala mais naza pour non pour mukuna non contre mukuna c'est lo ba vidéo onga na moni mais so ba vidéo wana oyo moni ya pasteur wana ndenga osama mona babike ezobebisa merci pona yo lobini pona ba vidéo wana eza ba pona ngana yebsango eza ba montage par rapport à quoi bino bozela kaka l'air akomi koloba makamba Kabila nde ba montage bimi bongo le ba ndoli na bino montage ezala ouais donc le bo moni galingo funda Kabila donc bata FCC ba na ba maele moko moni libosa shebe ya kuna ba chelaka na ba nini ba dio mindongala bakanga bango ka bongo shebe ya ba chela na ba biloko na bina basi o nini na te plante po bakanga ba dio mindongala ba luka ba prudence ba nani ba kutino ba luka ba arme na ba pasengelesi omoni ke bango pana bango ezarande ba kumonte ba sala so komo take bango ba créer chose mais na lobite ke za lokuta bien za vrai mais marque o bango ba bimiseli yango e bimi lokuta ozo mbrier ba tout pour rien bino moko boyebi ke bosala ka mabe bino moko boyebi ke makamuku na zolo beza sérieux hein pourquoi bolobi ke avant ba kanga Kabila fo 2/3 ya assemblement za là pourquoi pour boyebi ke ba ko kanga un jour tant bosala ba constitution na bo encadrer Kabila par rapport à quoi c'est boyebi ke ba okanga c'est normal mukuna na raison ce qu'on est mukuna lobi ke ndenga za bongo ye ayebi pena mutaboma Kabila le père ozomona tegeza mo problème bandeko Kabila pe bafundie mais normalement bandeko Kabila ba ofunde par rapport à quoi depuis Kabila kufa soki bino boyeba ki wana papa na bino bokendo funda ngote prane siko Kabila le père ba bomai na masasi boyebi sangai na bomai siko na minute wana tango bazolo ba ke muta bomai yo babomi papa nombala mo yo komi président de la République na ndenge ya nini ya service secret fuba landela fuba eba nana bomi mais ça m'a bien alors mais est-ce que c'est interdit papa na kufi yo remplacer non c'est interdit eza nini te eza coutume te ya coutume te so papa na kufi yo faut obligatoirement yo faut par rapport à quoi papa ndo ba mona ke ye faza la place wana nani achaki place wana on est à la distraction on s'impose place wana
Hier, Azouaki n'a pouvoir ni. Les papas n'a pas fait élection ni Yasalaki pour comment on a pouvoir. Rien. Aux hommes, on a que Moukouna n'a raison. Mais dans le moment où Moukouna zui pour s'élever, il y a un monde boni ba comment contredire. Azolo balikamgo eza na nzela même batu nyoso yango ezo kamusanga na minute on a lancé message pa ba vieux na biso Martin Fayulu bino boloba fuba kanga Kabila bino na ba Moïse fuba kanga Kabila na ba Mbemba fuba kanga Kabila yo lobi problème neza Tshisekedi te za Kabila mais na moment où il fallait bo profiter pour aider Mukuna po alingo funda Kabila mais bozo yo kanate omoni ke ba idée na bino ezalaki no ya Kabila bozaine na idée ya Félix Tshisekedi. C'est pour cela pour la minute ceux qui m'a besoin une idée bon na États-Unis bon na France bon na Hollande ba CPE za partout pour ni beaucoup tité pour prier Mukuna mais silence des morts bozo yo kanate boza ba venturier yango na bisa bino soki Félix Tshisekedi azui opposition s'il opposition za lisouté. OK, merci to yamba ki bo papa la biso papa Bob Terminator Bas Chimini kande zalaka papa Terminator la moni koza kanda makasi. Ouais, moi je suis combattant jusqu'à la mort. Ngane naza boy combattant. Ogi baluki lemba baleminga yo Terminator akufaka te. Dessin animé. Biso to ndo bunda na idéologie père. Père abengisi ngai après une semaine na che ba riban lemba mobimba. Père akufi. Maintenant yo zo surprise. Na moko je suis Félix Tshisekedi wa Mulumba le Messi. Ce qui n'a pas de bongo, au bundi papa Koufi surprise. Quand c'est que moi la thème tabima qu'est salondeni. Non, il n'a pas la bien ce qui change mais il garozala. Pour cela veut dire que to bunda qui pone état de droit commis. Félix, lobby peut Félix à Golonga. Mais Mouto a remplacé les individus idéologie mon père Atika. Faut qu'à état de droit. Donc Moka il faut monter et remonter ndenge ba Moka tout est tambola. Quand même condition na biso to vivre très dangereux. Yebisanga bopito ezala raté yebisanga bama ezala raté yebisanga muto o azana mbongo ye wana ndi organiser na justice yebisanga mboko etambola bongo te yango idéologie ya père bandakala yango ne kiti pas fils yango na bi Félix incarnation du père au fils donc c'est lui Félix Tshisekedi wa Mulumba. Ouais. OK, merci incarnation père Félix wa Mulumba ka ndenge papa biso baba zolobela. Vraiment azala moi kanda makasi par rapport à makamde les kamé nzamba osunge les kalango kande babaki jamais trahir les Congo to jamais ko trahir les Congo parce que tous ba congolais moi liloba ya suka o ko pesa pour ba ndeko o baza misika ya mboka po baza pela mboka bayoka yo moi message ya suka ouais message ya suka ezakara na lingi na expliquer mamsu bino boloba ba diaspora Terminator afinga rabino na lingi na finga bino tepo na lingande na expliquer bino po biso to yebaki yango déjà bandaka les zones de groupe de prière tant ba otangisa bino sur le Saint-Esprit en tout cas etika la bino na mémoire yango Saint-Esprit wa agi Etienne Tshisekedi zone de le Saint-Esprit atikele biso esprit wana yango nde omona to manifestera na minute même bata poto ba comprendre ce que état de droit ba komo lo ba kangae mais ba lobaki yaze lilingi ya pamba ba comprendre ki Félix azwaki ye moko azalaki na soutien te yango a joué là bango le corbeau et le renard ne fils que ye moko azwa Félix abunda contre bango tout vite caméra zo tirer na sima FC ça zo tirer na sima bazo benda bango tout on a char de combat donc Congo oh Félix Aozong Sango yango to ebisi santa to motombele Félix Tshisekedi jusqu'à la mort KO. Merci beaucoup ezaki bongo papa la biso Bob Terminator Bas Chimini to ki bona kata lemba foi émission la biso comme déjà la suka to ko bossa la te ko pesa bongo mbote pe merci mingi na bato bozaki ebele bande ko diaspora partout dans le monde, Kinshasa, Brazzaville, Angola. Na pesi bongo mbote et pas ya Pito Ndala. Na pesi mbote pas ndekolanga mwasi JM la perle Gaudi Mayo. Na bosente ko pesa mbote pas ya Diepaka. Na pesi mbote pas ya garçon suprême et pas ya Christian Mbali sikozola ndanga. Na bosente ko pesa ndekolanga la sima caméra Kelly Mbote musale zaka toujours makasi et puis la pesio ozaka ka ba condoléances belé nzamba sunga nzela biso nyoso moi ba Mbote soke zali papa la biso bab opesa bandeko baola ouais na pesi Mbote par son excellence Félix Antoine Chilombo
les Josué. On appelle Simbote et pas Massanangaï, mon ami personnel, rapproché du président Aigle, Fabrice Bakalouf, mon ami personnel. On appelle Simbote et Soupa rapproché à Félix, le président, Pindi Massananga Pindi. On appelle Simbote et Soupa Massanangaï Sankara. On appelle Simbote et pas Massananga Jekobea. Oazo Bunda pour l'état de droit, Bissika Ali. Ah, il y a un terminateur à Koufarate. Tu as toujours. Na pesi mbote na parti na biso mobumba na Kabundi Kabuya ba CG tout et loro na osenga kaka tozonga idéologie ya Pierre division et futarate tozonga na unité tozonga idéologie IDPS eloko force soto o kabone faibli biso tozonga vraiment bomoko mutako linga division te to bundi déjà to komi na pouvoir to tia bomoko ya onde ça la force à IDPS. IDPS vaincra toujours, il a vaincu. Merci beaucoup, Ba et tous a toujours uni to Kabolate, jamais, ne jamais trahir les Congo. Bonsoir et bonjour, bon après-midi, bonsoir à tous, Ndenge Bolande, monsieur, bisous, bye. Il me